Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. Mbote, mbote, mbote à tout le monde et bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Opinion TV. Merci à tous nos abonnés. Merci pour vos commentaires, vos suggestions, vos remarques. Cela nous touche énormément et nous aide à nous améliorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous supplions, abonnez-vous. Et sur cette chaîne, bien sûr, c'est une façon de nous soutenir et nous avons besoin de votre coup de pouce. Merci. Faisons d'une pierre deux coups, nous profitons de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à notre frère Mike, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et tu profiter comme tu as la vidéo oyo, tu souhaiter bon anniversaire frère Mike et Sikozali, en tout cas yamba ba souhait na biso pour na vie na yo, pour na ministère na yo, toutes les bonnes choses, nzambalo la bomba yo pa batela yo, nzambe mutatia likaboana ya koyemba kati na yo e nzambe mutu ayebi avenir na yo ezabiso batamokili te esika tozokisaki yo yaya limbisa tozakaka libota singa famille benanaka yaya makambo ba pasteur etika biso déjà na défaut donc soki toyoki kaka likambo ezala vrai ezala faux donc batu déjà pétage c'est quota donc mutu na mutu azwaka direction na ye yango monaka ba réaction ezalaka modèle wana yaya limbisa tozaka libota limbisa luka esika na motema o limbisa biso. En tout cas, bouclons la boucle. Merci beaucoup à notre frère Mike. Et pour un sujet nabiso alelo, nalingaki muketo solo la likambu oyo ya frère nabiso Mike oezako s'est passé par rapport ya live nae à Salaki. J'allais faire ça depuis hier, avant-hier, mais je me disais toujours, je continuais à réfléchir sur ces problèmes. Pour Nakoyeba, papa, frère Nabiso Mike, d'habitude, Azakanae silencieux. Peu importe ce qui se passe sur le net, peu importe les agitations, peu importe ma cambonion sur les carans internet, frère Mike a mesani sabiso na silence nae oye moka lobaka na biso nzambe a imposa qui est silence vis-à-vis ya maman ya bana nae. Frère Mike terre moa na bengara toujours Peniel la maman de mes enfants, la maman de mes enfants na ba émission belé à lobaka bongo. En tout cas to yebite eloko nini et pousser frère Mike cette fois-ci à réagir par rapport à tout ce qui se passe sur le net. Pour frère Mike azakanae na silence nae avant dakanae pe makambele karanango komba lobaka le chien aboie la caravane passe. Frère Mike a ça la kanae yango po caravane ele eza nango koleka donc ce qui ozui kaka moi patience muke oromona caravane c'est comme c'est le ki nango pe makambo ici nango donc pour dire que notre frère a mesanisa kibiso. Mais qu'est-ce qui a fait que notre frère aya kopété à le kambala moko na live asala oya salaki eza sûrement o balobaka goutte moko faire déborder vase frère na biso akoki lisusu ta monique non na ko continuer na position ote je dois réagir. Miko eleki na yeba ki na kota photo moko na publia ki na tiaki frère na biso Mike na tiaki pe côté mususu frère na biso Brian batu na komai na ngeloko moko te mais les gens ont eu à réagir pour na batu musu ba sepela kité pourquoi ko comparer Mike na Brian na comparer ki bango te mais soki na tiaki yango ezaki pour na situation moko na monaki devant ces problèmes sur les réseaux sociaux. Ça me rappelait Brian comment il pétait les câbles il suffit à mon akarabaolo makamuna ya kende ko abenga na gauche atinda audio na droite asala live na nord aloba na sud à la fin et memakaye nulle part il pétait dans tous les sens et rappela kinga frère Mike pour dire que ce que na chaîne ya Glody dia Soukabo mon vidéo moko frère Mike na Peniel na Karine Mokonzi basalaka na Kinshasa vers palais du peuple Nasuka frère Mike atunaka Karine bo sala kandenge nini na réseaux sociaux bo viva kandenge nini et Karine apesaka e conseil. Comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Donc, bref, pour dire que notre frère a mesana na maîtrise ou na contrôle ou na réseaux sociaux, mais cette fois-ci, il est venu réagir. Sûrement, il y a quelque chose où est poussé frère Mike à réagir. Ce qui frère Mike a réagir pour na propos, il y a Peniel pour na batumususu. Non, Peniel est allé trop loin, mais Peniel a bandi ba live leloté. Koloba ko clasher sur frère Mike a bandi ango leloté.
asalaka na yango depuis kala. Et puis na biso nyonso nde toza boye en dehors ya ba famille na bango respective. Ozwi famille ya Mike to pe famille ya Peniel. Batu mutu oya yebi Mike koleka Peniel azate, mutu pa yebi Peniel koleka Mike azate. Bango mibale ba yebani. Frère Mike oyebi bien que Peniel a souffraka na anxiété. Anxiété oyo ezali sentiment oyo ezake likambo ate eza ya muke. Ye il faut dans sa tête, il faut et comme grave. Donc eza ba crise moko Peniel a salaka. Na côté la bino vidéo oyo place Peniel azo parler sur sa maladie. Elle souffre de ça. Biso nyonso tozaka na biso nango. Mais soki komi pathologique na ndenge oyo Peniel na niveau a souffraka na yango po amelela rango bakisi. Wana nde ezalaka mabe po mutu yango bomoni tangu mwana déjà yebisaki eke ko simba zizi na ngate so nga ba simba kanga zizi omoni mbala moko Peniel elle avait paniqué par pourquoi parce que eza ndenge na ye eza malade eza ba crise wana sala ngo atase botali attitude na ye tant Peniel abande ko sala live o sentir ba moment moko bondira zo luka assez contrôler er moko mona zo kanga misu donc bon mona ke mutu olinga donc kanda déjà c'est le cas qui est na kati donc faut abimisa bon mona rata ba attitude na ye na ba Twitter na ye to na ba Instagram na ye soka a poster sur na kanda a poster après un moment ayaka kolongola yango donc sûrement tant conscience et kozonga tant waro kita un peu au mona aye alongoli. Frère Mike, tu connais bien comment fonctionne Peniel, tu connais. Peniel a clashé sur Joël Tatou. Frère Mike oyaka koloba te po côté la kaiti na Twitter na ye. A clashé sur Deborah Lukalu makambo ya Kimoyibi sa réputation à Deborah c'est azana tout azana ministère o yazo gérer mais au réagissate boye a clashé sur la copine de la maman de sa copine Oya Koufa. Frère Mike Olobate. Mais pourquoi seulement Tangouba toucher madame Madjabou Frère Mike a réagir? C'est là la grande question qu'on doit se poser. Pourquoi seulement tangu po oya reclasher na ekutunga likamba viol wana elo belange lo côté po likamba viol wana déjà si l'Obama nango sur les réseaux sociaux bato à Dallas si ba benga si ba loba sur likambo wana que viol et c'est pas ça si c'est là ba makambo ebele l'Obama par rapport à ça. Frère Mike o réagi sakate o vandaka tranquille o tikaka situation wana eleka. Mais pourquoi seulement cette fois-ci notre frère Mike a bimi pour réagir? Pourquoi? Parce qu'on a touché à madame Mariam. Et ça m'a dit oui, kofinga bana batu baza malade. Non, wana toko kiko tolérant, on tolère pas cela. Ça ne devait pas se faire. Et ça, très mabé. Mais ce que frère Mike a réagir, moi, quand je regarde le frère Mike, c'est comme si bâtir pression. C'est comme si frère Mike Azaki calme. Non, il faut loba, il faut le télémélango, il faut ça la bozongabo. Frère Mike déjà déposa qui, hein, déjà a tiki Madjabou, déjà a bimi. Bakambuna bino, c'est bon, on a problème na bino na Peniel. Réglez ça entre vous. Frère Mike, déjà officiellement baza divorcé. Makambwa Peniel est ali frère Mike te, Makambwa Mike pe est ali Peniel te. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a voulu un peu pas. Ce qui tolobito s'est référé dans le message pasteur Dalo à Pesara frère Nabiso Mike dans quelques jours, dans les semaines à venir, Okomona Makambu Mususu et Kobima. Notre frère Azalaki déjà averti que fais attention à toi, Makambu et Kobima. Mais Makambu Yango, il fallait frère Nabiso à garder silence. Bien que provoquer, bien que Azalaki, bien qu'il fallait se défouler, il fallait loba. Mais notre frère Azalaki déjà averti, il fallait avant d'anaï. Pongai personnellement, non, mon sortie médiatique naïe, échanger ni na situation ou échanger et l'eau moko. Mais je vois aussi comme une plaie plein de pus. Et certains veulent couvrir la plaie. La voix dit non. Il faut enlever les pus. Et je vois, on dit même il faut gratter. Je vois, tu cries. Et puis on dit il faut mettre l'alcool. Dieu me dit tu n'as pas encore eu mal. Les 2 semaines qui viennent, tu auras encore plus mal. Mais cette douleur a comme finalité une renaissance et un nouveau départ.